Voilà, bonjour, bonjour, Yabino Serre la joie, Aïe les pour la deuxième fois, Koye Sabino, maman a dit Kamboya Nabiso, est-ce que tu t'es préparé? Donc, deuxième volume, donc nous arabes, volume, hein? Donc, tu t'es préparé, pour préparer qui? Nani. Donc, plateau, ça va Bino, hein? La possibilité de la communauté par la ligne soit allée devant TV, mais au mélange qu'on a biso, au possible chance à rencontrer dans la bino, au possible chance à koyo comme conseil la biso, zambe à comme la bino du partout, bisca nous sur vos amis, les amis bino, il y a bino sert la joie comme l'habitude, les autres il y a frère la biso, papa Enoch, maman la likambo, papa Enoch, les autres bino, maman la joie, on va faire intervenir. Vraiment, bon, le thème nabiso est-ce que tu sais préparer tout le bel qui va la mais papa non qui a le non maman la joie nakoya vraiment photo bande la sous sujet wana donc sujet on te le est-ce que tu t'es préparé aux heures commis bongama au bongami donc bongamo yamba biso na ndako na biso lelo yemoko papa Enoki, est-ce que tu t'es préparé? Moi, vous avez décidé, vous avez vraiment béni par le nom de Jésus-Christ. Donc, émission Oyo, vous soutenez comme d'habitude, vous s'abonnez, vous soutenez l'abonnement, vous s'abonnez, vous accueillez l'émission, vous partagez, vous conseillez, vous critiquez surtout, et ça c'est bien, vous corriger, vous défendre partout les alliés, vraiment. Bonjour papa Enoch. Bonjour ma sœur La Joie, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, Nabeni Bino Boya Ebele, venez nombreux. Papa Enoch Yalobi a tiré mon tour. Plateau, les apprends mon tour. Sommes-nous après, bien prêtes. Il y a quelque chose aux alentours. Et pas Nabiso, aller devant tu vas abonner Nabiso. N'hésitez pas, Yaka, Touyambayo, les pour les millions sort. Vraiment, la semaine passée, tout ça qui a maman Tatiana Kaka. À l'obéla qui biso, vraiment, après ce qu'il va conseiller, l'édifier qui va te béler. Le lot, papa Enoch qui n'a pas dit à Koloba, et pour édifier bien. Papa Enoch, pour assurer le public, vraiment, en tout cas, merci maman pour l'invitation. Merci pour l'opportunité. Après, merci pour l'invitation, pour la confiance, pour garder le pessinga et pour l'obéla, pour la préparer. En tout cas, mon toit a préparé mon toyo à l'écart de formation moko. Jamais on la préparer sans que l'écart de formation moko. Bible lobi na mukanda ya Proverbe 22 verset 6. La qui sa mwana nzela tango za mukie. Pourtant okola akima nzela wana te. Oui. Pour ce qu'on la qui si était, akola ba position te. Papa la biso papa Enoki. Batu na mwana sika mozali. Bosepeli bango makamnini. Papa Enoki akena biso rapide mingi. Malembe. Bozala vraiment mutema ya okita. Bon mela mai kiki ko kitana bi ke bosepela. Vraiment alobara bien. Alors, bien, bon, c'est la naïe. Donc, est-ce que tu t'es préparé? Vous avez connu pour maman. Lilo, tu es le là. Bagène. Il y a mon gène déjà ça. Tu es le là, bagène. Est-ce que vous avez préparé la bande? Est-ce que bagène? On peut passer dans droit bas à la préparer pour qu'on peut passer par la mibale. Papa Enoch. La semaine passée, tu as qui sur Bagel. Est-ce que Bagel va obligé, il ne faut pas préparer Papa Enoch? Est-ce que vous pouvez expliquer vraiment sur Bagel va obligé, il ne faut pas préparer? Oui, bien sûr. Il y a un Koloba, il y a un verset pour et en caché pour la besoin de la vie sauvage qui ne peut pas tant qu'à mon appel qui en tout cas est comment na maloba en Zambie. Bible tant au moins na Zambie la qui c'est nzela. Pourtant au kola moi qui manzela ezalite manibana. Yango tant tous en anda pour papa na biso soki papa ala ki si moi na ngai basala kaboui bakenda kaboui.
on continue kotambola tout droit aussi fondement OK Bible lobby batongaka ndako likola zéro te mais tous les jours likola fondement soki mwana yo papa olakisi Yesu o azali fondement amen tant kokola diane kozala tout droit mais soki papa olakisa mwana fondement te Yesu tant kokola akozala kola ndako moko batonga likola zéro mupepe nyonso koya ekotuta tant ba mupepe nyonso ba basi ba na deso na ye akomema batuti ba memi bakamade ba na deso na ye batuti ba memi ba cigarette ba masanga ya mabe tozo yoka oyo ekona deso na ye ekomema ye atuti ye ba video mabe ekona deso na ye etuti po azwa fondement ya solo ezoma kati na ye ba conseil pe mabe papa obosa ba conseil pe mabe bien sûr ekoya très important ba ekomema ye oui voilà poko pesa litoi na partout na mutu nyonso tout tant que yo moko mama opesi mwana na éducation malamu te parents opesi mwana na éducation malamu te litoi na ya fongola mpona mutu nyonso akomi à portée de tout le monde oui donc esika nyonso baloba a accueilli esika nyonso baloba b accueilli nayebi te soki papa na nga en tout cas na nzela ezali ndenge wana po soki mwana opesi direction ya malamu okozala ta mosusu wana te bakobenga yo o mama inkete mama papa mwana azalaki yawa mais tant tomoni mwana yo tomoni mbala moko yo ndenge se na biso na émission passé alobaki soko tie mosapi boye yebaki ezongelaka yo boye po soko olobi na mwana kende boye ezozongela sika soki mwana kei bakozongisaka mwana wana aza mwana ya intel yango biso fo tozala différent na bana na biso po papa na biso mosusu balakisaka biso na solo te po jamais papa lelo mona avandisi yo explike yo bi ezalaka boye mais soki balakisi yo okotambola tout droit faut que tu te ba jeune te ozongi na bangambo na biso papa nde moto erreur pe ezalaka vanti mwana jeune garçon vanti na kiti tala mwana nga la réalité a vie ezalaka boye ndenge oyebi nzela nzambe continue boye nzela nzambe kofongola baporte na nzela nzambe okuta makambo nyonso ya malamu po soki olakisi mwana makambo oyo ezala na classe mwana bakomoni kaka différent ezala na balabala akozala différent bamama bapapa nyonso bamwa bondandaka exemple ya mwana wana mpona nini aza malamu mpona aza bafondiment ya bien yango ndenge naloba na bato oyo bazolanda biso yo oza papa oza mama oza na bana jeune ntango mosusu baza na age na ngai ntango mosusu mikolo na ngai ntango mosusu ngai naza mokolo na bango lakisa bango eza retard te fondiment ya solosolo ezalaka retard te po bapo okomunike eloko moko oyo fo ozala nango moto apesaka eloko oyo aza nango te ngai jamai nakoloba zwa lipa oyo soki ngai naza na lipa te nakoki koyiba lipa te soki napesi yo lipa elakisiki naza na lipa mosusu eza ndenge wana toki bapapa bamama boye bakosola na bana na bino dialogue eza important très important papa yango omoni lelo bareseau sociaux ezobebisa bato mais normalement esalama mpona kobebisa bato te esalama mpo édifie bato biso osalela yango lelo mpo édifie bato mais bana mosusu bakosalela yango mpo ebebisa ta mosusu makambo na bango mosusu mpona nini azwa badirection ya bien te préparation ya bien te mpo soki oza bien préparé nyonso okozala différent okotanga na kimia okokende makambo mosala na kimia mpe okobala libala kini kozala différent kozala gene moko différent nyonso wana eza na base ya préparation nini fondiment na yo so ndenge nalobi bolobela ngai faire not fo boyeba nano na base na ngai esika na wuti ntango bomona base na ngai boyeba faire not ye wana ok ntango tozokoza bana mike bamama mosusu ozalaka ta lokwa bana lopango wana komisa base ya lopango wana ezalaki base moko sole ok bamopepe nyonso eyaki ya mabe ekokaki kotouche yango te antuka ngai naza na posa naloba na bino fondiment eza bien na kati ya préparation eza lokola neti mwana okende classe azokende classe oso betide ekoma na ngonga moko mpe fo asala fo abimisa nyonso atangaki na classe fo abimisa yango kuna donc azalaki déjà préparé depuis la classe oui classe oyo atangeli yango epréparé lobi po assurer avenir na ye ya lobi ntango mosusu akokóma na mosala akomanifeste fondation wana mpe moto nyonso akotala yo mwana bato batona mosusu otangaki na ekole nini oyo natangaki na ekole ekeleke ekole wana baza na fondiment ya bien fondiment belekisi baza na préparation ya bien mais ntango bato otanga ekole o ekole kingani mbala moko bayebaki fondation na yo eza fondation moko ya mabe ekole neti ekole o natangi na ekole nini
école à YouTube. Donc parce que toujours le à YouTube, parce que YouTube mingi bana les réseaux sociaux ba baby. Et là on voit on toujours bête la sécurité il y a un papa non kazo ba fondement ça très important. Ndako nyonso kwa bana ko tonga bana na fondement fondation na faut la mire et la fondation moko elenda elobita Marcel Tatiana na pesi mbote alobi eza la fondation mo pikiriki ya makasi elobi ba mongo donc c'est ça donc ce que l'on nyonso eza na fondement na ngo eza meilleur donc ndako wana ke telema bane na bane mais ce qui eza ndako etongami na ngo kaka bazwi zelo batie bamo bazwi bandi ko sala boye donc mupepe ke ya combo libino et donc papa nous avons trouvé au moins très important tant qu'à le combo et école les habits sur parents oui merci école les habits sur parents donc dans ma mon école les a bien comportement de maman il y a des parents ne monter l'axaka classe moi na tangeli donc éducation moi na so éducation ça madame batali donc sœur la joie ou bien ma sœur Kanka c'est que abimi na école à madame oh lycée sogi nini batale ba différencier ba lycée o te oh pena éducation madame ebima kuna te moni donc papa no kaza na raison surtout ba jeune surtout beta c'était mine ba jeune ndenge tobi est-ce que tu vous a préparé en quoi? On a préparé en quoi? Papa non. Est-ce que yo zamana mobali lelo na yami na plateau na biso? Est-ce que c'est obligé ya kolaksa mwana mobali propriété na ye ya nzoto? Ou bien karabasi parce que na uté kolobela ngo mais na côté ki komona ba détail te na émission où tu as collé semaine passée et c'est obligé moi mon bal père à la propre papa et oui bien sûr eza eloko moko ya motu ya bana mbali bakipakate normalement biso bana mbali pe to lekana ba procès moko ye musu bana basi pe bazalaka nango ya kotoka OK motu nyonso na mokili atokaka eza très important ozala propre olamuki na tongo obrosser osokoli nzoto na yo oza propre po nzoto soki eza propre ekozalaki bamaladi ebele mpe esala nini ekota te mais lelo biso bagene baza ebele ki omona 2 jours asokoli te salite meme bainfection abrosser te hygiène eza très important na vie ya motu motu mosusu omona soki amoni oka bokutani boye asanti asa mutu moko atene parfait te mais nayoki kaka propre kaka kati na ye nasanti ke solo moko ya propriété ya bien c'est très important donc tobanda kotanga napesa exemple tozalaka na jeune moko azalaka soka ye bato bazokokaka kolongolongola kaka asopesa solo ye ya motoki pape non balobaka konukuta azonukuta ye azosentir soki abimisa solo malamu oui ekomi sikoyo ekomi kotourne na bafille bakomosola yango mpo biso bagene biso mpe bakamarade tokomoyoka yango en tout cas nga nafandisa frère wana nasololi na ye oui papa donc glucose à moi bref na nini parce que émission na biso na moni mondelo ya rouge DG bandi kokoma na kasa merci nasoli na PC conseil ya solo en tout cas à changer donc on dit dialogue na formation na préparation et ça très important en tout cas merci vraiment boyoki ndenge papa donc auti koloba propriété na mwana mobali mpe eza très important mama koyeba kobongisa mwana na yo na ndako konéglige mwana mobali te ndenge ozoloba semaine passée mwana mobali mpe aza na droit baprendre soin na ye ndenge bana nyonso bazwaka na ndako donc est ce que oprépara mwana na yo mpo lobi osatendre ke azala propre na ndako na ye osatendre na baremarke te oyo bato bakonozongisela oyo ya mabe
parfois tozotala mpe bana misusu mpe bolimbisa bana misusu omona mpe baparent bazalaki te mpo bana misusu mpe ozala abotami mama akufi ou bien moto akobokola azali te akolika bongo mais émission ale devant tv eye mpona oyo bazwi grâce ya kolanda yango vraiment soki oplike baconseil oyo ekesunga bino esoutenir bino boke liboso omoni conseil eza mpona motu nyonso me moto ya mayele apesaka litoyi epa moto ya mayele mpo azwa ebele apondre soki oyebi te kozala na soni te soni esungaka te soni eza soni so ozotya soni ozotya barage liboso na yo omona liboso te omonaka esika ozali donc limitation donc bozala préparé bamama to yeba koprépare bana na biso mpona bakende na bafuture na bango avenir na bango lobi ezala meilleur bapesa so meilleur ndenge tobaki teme na biso eza vraiment vaste ekesuka te donc est ce que oza préparé donc ozala préparé en tout nayebi ke semaine prochaine tokoya konose bino kozala préparé na domaine ya mosala mutu mpe soki alingi asala esengaka fo amema cv donc toya kobeta 7 yango wana apesi bino ka justement avant goût comme je peux dire donc semaine prochaine toya kolobela yango vraiment nzambe apambola bino baoyo bapesi lito ya kolanda ser la joie donc nde naote koloba na début ya émission na biso plateau eza mpona biso nyonso plateau eza mpona biso nyonso omoni bono oza prête yaka tokoyamba yo tokolobela oyo esengi tolobela tokopesa mpe baconseil esengi topesa baconseil nabosani te napesi jif noir mbote vraiment moto azosala makambo oyo ekende liboso jif noir babi azaka moko esika na mboka baombia na Allemagne donc azaka ye moko mobali moko atonda partout aza makasi na makambo tu donc abundaka partout jif noir ya yo ser la joie yeyo apesi yo mbote tozoyokana te jif noir toza na posa na yo nabosani te napesi mama Edith Diatazi mbote mama chérie je t'aime beaucoup ozosala ya mingi vraiment baconseil ezokoma vraiment ndenge nalobaki na émission oyo uti koleka vraiment n'hésitez pas ya kocontacter mama Edith Diatazi aza na besoin na bino baoyo nyonso aza na besoin ya jus ya gingembre aza na besoin ya nitangawisi ya komela mpona mokongo pase aza na besoin ya oyo ya kobaka asalaka nyonso même bajour babengaka tropical soki tropicana soki nini nayebi te batango obimisaka wana nyonso aza nango vraiment soki obengi ozala desi te atiaka yango mpe moins cher nakobanoya na bajus nanopresente bino yango numero mama Edith nakotia yango wana comme ça oza na besoin bajus banini nyonso asalaka biloko pauvre ezali kitamba bandoko loba bio eloko ya makasi donc napesi yo mbote mama Edith bisike ezali papa Enoch tokomi na suka émission na biso. En tout cas merci merci pour l'invitation. Nangai pena profiter pour lancer annonce pour na ndeko na ngai ya kopesa activité le 6 février. En tout cas pour Rolanda biso pe maman absala pe moi nini ndeka asala ke de kape bo mon événement nata maya ya kopesa moi tovanda tokadorer nzambe na biso na pesi mama nanga Aimé Magana azakati na France bambote na pesi bami na ngai so na tangi komo to mona mabete na pesi spécialement Pedro Luyeye azana Allemagne Nisi azana Italie Dadi en tout cas bino nyonso bambote bono bozana Angola en tout cas bolanda pe programme oyo ekopesa bino makasi ekoide bino merci vraiment tokute na prochaine émission na profiter na topambola bana na nzambe vraiment lelo toclôturer émission na biso na prière nzambe apambola biso donc Seigneur na pesi yo merci parce que obandaki na biso komi na biso na suka kolotika émission oyo opesi biso mayele boyebi ya kolobela nzambe tika oyo nyonso koyamba yango kolo
opesa ye makasi opesa ye boyebi acomprendre oyo nini alingi koyoka Seigneur Jésus. Yawe béni baoyo nyonso bakotisi émission na ndako na bango, pambola baoyo nyonso bazwi makasi ya kopartage émission oyo, pambola mpe baoyo nyonso nzambe bazozwa makasi ya kosabone na chaîne na biso nzambe, parce que lobi oyo nyonso alingi moninga na ye yo kobosana ye te, nzambe kobosana baoyo te balingi notre chaîne na biso aller devant TV. Nzambe pambola biso pesa so makasi, pesa biso boyebi sagesse et intelligence ezanga te kati na biso. Topamboli bino na kombo na Yesu, tokutani la prochaine fois. Ba bisous, bye bye bye, que Dieu vous bénisse.